Ce qui est l'eau, M. Kabila veut rencontrer le président Martin Fayoulou. Alongoli Makolobanda Kingakati Ayeti, par exemple, Faden. Toko yangote. Toko yokaye. Ayeli nini. Alingi nini. Alors, Batu Oyo. Balingi ko bunda komba ya libération te. Balingi ko bunda komba ya changement te. Balingi ko bunda komba oyo ya dictature oyo vandi na mboka te. Bali libre. Yako vanda na bango. Maintenant, ce qui yo mutu olingi olongwa po o rejoindre kawana mususu. Musa bolole madame. Parce que oza conscient na ndenge ya mboka nde ya otambola. Au lieu que o bunda bitumba pour que o sauver mboka na biso, o sauver peuple oyo, o sauver nation congolaise, pour sauver ce pays, n'est-ce pas, qui manque la paix. Parce que le président légitimement élu, Martin Fayoulou, a l'amour de ce pays pour faire les accords avec le diable. Il est prêt de faire ces accords pour sauver la République démocratique du Congo qui est dans une situation moko ya non-état. Combien soufflé pour mpiaka ekote libango. Ba combien soufflé pour na ko marcher, pour na ko revendiquer, madame, batona ba libre. Ya ko participer pas na ba activité, bazali pe libre. Ya ko bimana bango na kati ya lamuka. Bino balandina biso ya bosolo na bae bakenda sango émission na ngai émission na yo émission na biso nyoso oyo to betaka masolo pe ya mboka na biso pe na bae basi bakenda sango pe na bae bazo continuer ka ko kende sango yambo ya bande émission na biso na pesi mbote na oya za bongo simabilili kitoko boye je donner maweja na pesi mbote na papa Thierry Vita maman Françoise Vita force toujours na pesi omba mbote na mboka ya États-Unis précisément na Miami. Baza bongo baike bae balanda kanga boza partout dans le monde. Papa Albert depuis Goma toujours balobi force kalamingite nazo kita lisusu Lubumbashi na ko kita partout parce que moi je connais le Congo fait tambola na Congo. Bosolo na bae bakenda sango lelo na yambi moko ya bae politiko toko solo la bongo pona mboka na biso te mboka na biso zo kende wapi mboka na biso komi wapi pe nini toko ki ko sala po mboka na biso ekende liboso yango na sengi na je donner maweja apanzela ngai caméra to mona bongo invité na biso ya mokolo mwa lelo tozo solo la nae eza bongo na neza monsieur Michel Mangala oyo na komela te na pese mbote mbote papa mbote mama Karisho na sepeli ko yamba lisusu mbala na mibale na kati ya micro na biso pe na kati ya émission na biso ya bosolo bae na bae bakenda sango monsieur Michel Mangala boni la muka ezali bien et la muka eza bien te non nga na ebisa oti bozobela non biso toko olanda ba grimace ya bato balingi teke la muka eza bomoko oyebi na kati ya mboka na biso soki eza na parti moko bazwa mensonge comme mode ya gestion mode ya vie ya mboka et ali biso na kati ya la muka te biso tozali ba oyo tolingi solo et il faut yeba que depuis un certain temps on a lancé déjà campagne oyo yakoloba la vérité rien que la vérité donc campagne wana tozo continuer nango kino na suka parce que le Congo doit changer les gens doivent changer leur façon de voir les choses les gens doivent aimer le Congo le politique doit aimer le Congo non les biens ya Congo alors ce qui m'a bezali pour casser yango il faut que la vérité malgré vérité et souaka vérité ça la passi mais vérité a franchi Saka. Donc, tu lances déjà campagne de dire la vérité, rien que la vérité. Tu la vérité à Congo, tu la vérité à politiciens congolais pour que Mboka Nabiso et Zonga Nanzela pour que tout tambola malamu.
Voilà, mais c'est Michel Mangala le tokolo ba vérité pe na émission na biso zape bosolo donc tozolo ba vérité. Comment on était bayi la mukami balé bazaki bongo balinga mi zape na mokaba na ceinture mais lelo comment na présence ya papa na biso muzitu na ye moko ma femme séparation moko boy nungu ezotambola pe bayi ebele pe ezolobama. Comment on était bakabwani. Bakabwani parce que yo zoloba awa o lancer vérité. Tozoloba pe vérité. Base ya bokabwani na bango donc bazota la biso na etando yake bazana bezo ba base ya kokabwana na bango na kwasire yo pe na kwasire ba congolais le président légitimement élu Martin Fayulu Madidi na l'ancien premier ministre Adolphe Muzito bazali ya kokabwana te bazali uni mais maman Karichou bandara kaka non maman Karichou ya Moïse Katumpe zanga non maman Karichou toloba solo ya ngonde tozana besoin omoni na kati ya libota bande kopé bakoko benda na likambu moko donc confirmer biso ke bazaya ko bendana s'il vous plaît tika na loba na ko pesa exemple pour la compréhension bande kopé bakoko bendana baswani sur likambu moko papa na mama pe bakoki ko soa na sur un point mais nécessairement bakabona raté même yo mama Karichou aux appena baninga na yo a des fois pe sur un point boyo kanité ba vie et kokanité mais ilubanité que parce que yo aux autres défendre les kamususu il est pas défendre les kamususu que bokabwani non effectivement il y a une incompréhension na niveau ya likambo itali bloc patriotique mais incompréhension o esalema kiwana banguna na biso ba union sacrée union dite sacrée batu ya IDPS batu ya AFDC do lingomba wana nyonso batu ya MLC basangani ba profiter na likambo wana po bakosa ba kongomani ke Martin Fayulu na l'ancien premier ministre Adolphe Muzito bakabwani. Donc, on appelle ça en français, c'est de l'intox. Bah, ça la intox wana pour que va vendre image ya mabe, ya lamuka et pas ya opinion publique. Mais gloire au Seigneur, bana Congo ba maele, bana Congo ba comprendre que eux ça les meza intox et be pa kolanda bangote. Donc je vous assure que nakati ya lamuka se porte mieux, tozaka na vision moko. Vision ya changement. Ya mboka oyo tozana na deuxième vision auto ko bunda de façon que to combattre la dictature oyo et botami pe evandi na kati ya mboka na biso. Donc sur tous ces points là biso la muka to ko bunda yango mais cela n'empêche na kati ya batu na kati ya milliers ya batu bokoki ko lever option moko n'est-ce pas. Mais batu mususu pe mamusu bakoko sepela na option wana te. Mais ba oyo bakoki ko sepela te, ils sont libres. Lokola biso na kati ya lamuka toko bunda pour que to changer mboka oyo to longola yango na maboko ya dictature. Alors batu oyo balingi ko bunda komba ya libération te. Balingi ko bunda komba ya changement te. Balingi ko bunda komba oyo ya dictature oyo vandi na mboka te. Bali libre ya ko vanda na bango to ya ko kende. N'est-ce pas? To pe ya ko bima lamuka. Donc les gens parce que madame, tu vois na kata la moto ebele. Moto na moto to ebi makanisi na ete. N'est-ce pas? Alors bato ba moni que pona bango bakomi essoufflé pour na kozwa ba gaz, n'est-ce pas? Bakomi essoufflé pour mpiaka ekote libango. Bakomi essoufflé pour na ko marcher, pour na ko revendiquer, madame, bato na ba libre. Ya ko participer pas na ba activité, bazali pe libre. Ya ko bimana bango na kati ya lamuka. Mais lamuka, madame, je vous assure, nous sommes un et indivisible. Mais un Hollandais ozo baboza un et indivisible. Mais quand elle était, c'est que union sacrée, il y a un mutetinda qui mafa abenga muzitu bololé. C'est que bololé mafa personne est libre. Il y a ko benga pe muto ba travailler qui na bololé.
Non, non, ma fatika obenga muzito bolole te. Totali to landi to moni tinenga lobe bike oyo asali ki bolole na ye andimi alongwa na ki bolole na ye. Bongo nde alobaki ba propos na ye alobaki ngo valablement librement na miso batu nyonso. Madame, tout asali ki bolole na ye. S'il vous plaît. Donc ça insulte moi indirectement. S'il vous plaît. Tout dénaturer ba propos ya président élité. Ndenge na uti ko expliquer yo. Nakati est-ce que yo yokaki esika oyo président Eli Martin Fayulu Madidi asitaki no ya mozito. Te lokuta mabe asitaki. Voilà. Yango na uti ko yebisa yo madame. Nakati ala muka to ale tozaki na ba bemba. Tozali na ba katumbi. N'est-ce pas? Tozaki na ba matungulu batunyo so wana. Bakendaki librement. Le président a bien dit Mouto moni kazali fatigué na combat. N'est-ce pas? Bakoki komema biso na kati ya distraction te. Parce que Moutouana aza conscient que le pays ne marche pas. Dictature evani na mboka. Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi a tout fait pour atia batunaye kuna na Seni. Il a tout fait pour que il est en train de tout faire pour que a confisqué souveraineté ya peuple. Batouana nyonso bayebi yango. Mais maintenant ce qui yo mutu olingi olongwa pour rejoindre kawana mususu. Moza bolole madame. Parce que oza conscient na ndenge ya mboka nde ya otambola. Au lieu que obunda bitumba pour que o sauver mboka na biso, o sauver peuple oyo, o sauver nation congolaise contre envahisseurs, contre occupation. Kagame yewana a injecté batu ba ennemi na kati ya mboka na biso pour bâtir confusion. Mais maintenant yo olongwa quand il y a vérité, quand il y a combat, quand il y a libération, pour aucun ne se joindre na batu oyo bako yiba mbongo ya l'État, batu oyo bako sa makambo poke bateka mboka oyo na maboko ya bapaya, bako mako exploiter ba minerai na biso, bako mako zua bomengo ya mboka na biso. Yo maintenant aucun ne pona ko soutenir bango. Madame, tu n'es pas contre les Congolais, tu n'es pas contre les Congo, mais vous allez bololé. Moutou bongo allez bololé. Mais le président Eli n'a pas dit, il n'a pas à s'adresser qui plutôt na Adolphe Mozito te. Ezali batona biso oyo ya inyo dit sacré, bande kona biso ya IDPS, ba tomber na phrase wana, nde ba bandi ko sala nango chantage pour que ba distraire peuple na biso. Nazali ko assurer yo. Ngai na ali monoko ya président légitimement Eli Martin Fayulu Madidi, nazali monoko ya ancien premier ministre Adolphe Muzito. Vous comprenez madame? Donc landa oyo biso to ali koloba parce que to ali pene na bango to yebisi qu'est-ce qui se passe? Nous le savons. La muka ezali ini, la muka ezali bomoko, la muka ekokabwana te. La muka ezali ini, la muka ezali bomoko. Comment on a été présent à Lisanga Bonganga, à Zosenga Bongo dialogue? D'abord, Nalingi Bisika Nazalina saluer son excellence ministre d'État Lisanga Bonganga parce qu'Azali Mwanamboka. Omoni Lisanga Bonganga fait preuve d'amour ya Congo et amour ya ba Congolais. N'est-ce pas? Parce que Azalaki Kamoko na gestion ya Kabila, n'est-ce pas? Mais tant que balingi ba créer FCC, Lisanga Bonganga avait dit non à Kabila, n'est-ce pas? Batoyo ba flatter, balanda ki Kabila pona misolo, basala ini. Lelo bango wana ba komi na kan ya union sacrée. Mais Lisanga Bonganga ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas? Ko demander consensus ndenge biso la muka to ko demander ndenge président Eli a demandé consensus, azana schéma ya malamu, azana schéma ya vérité, azana schéma oyo ya amour ya pays, ya schéma ya changement. Il mérite des fleurs, il mérite des félicitations. Et je lui félicite, je lui encourage. Nous sommes ensemble, nous sommes en train de combattre. Combat ya libération ya mboka oyo,
toko bunda combat ya changement ya mboka oyo toko bunda pour que to mettre fin na dictature ozoza kozala instauré na kati ya mboka na biso. Félicitations à vous, Excellence Lisanga Bonganga. Un mot de la fin pour cette émission. Oui, je vous remercie pour ce moment si précieux. Il y a tant oyo Zubiso, nangonga mukeyo Zubiso, na pesi yo merci, na pesi bandeko nyonso mbote, na pesi Dieudonné Mawija mbote, et ba congolais banso o balingi kozwa biso na etando yike, pito na téléphone ba koki kozwa biso na plus 243 81 57 94 970, donc plus 243 81 57 94 970. Bakoki ko komelanga même par WhatsApp, bakoko komenangai, je suis là, on va échanger avec eux. Voilà, mais motuna moko euti na ngambu balobi na katana noté o répondre ka motuna na moko comment était réconciliation ya Kabila na Katumbi babi lobi babi Misa Martin Fayulu dauphin te comment était bango basangani Martin lelo Martin bandai koloba non ekosimba te mais comment na réconciliation ya Moïse après 8 ans ya séparation na bango lelo basangani Moïse Katumbi na Kabila lobi kozala dauphin te Martin Fayulu. Mama Karichou, au moni d'abord pour na boyokani ya bato. Boyokani nyonso ezalaka mabe te ezalaka malamu. N'est-ce pas? Mais nalandi yo ki yo o préciser yango bien. Olobi ke boyokani ya Katumbi na Kabila. Mais tangu ngai na bandaki koyoka, bango babandaki koloba ke boyokani ya bana ya Katanga. N'est-ce pas? Moi, personnellement, j'étais contre ce discours pour dire que les Katangais ne sont pas en conflit. Mais ce n'est que quelques individus, sur base de l'intérêt na bango, baza koyokana te, mais koyokana na bango wanate, bakoki kotia yango na mutu ya bakatangais te. Il faut se réconcilier entre bango mibale, bayokana et basala chemin. Vous comprenez, madame? Okoye bisangai que dauphin Fayulu te, Martin Fayulu te. Madame, je vais vous dire une chose. Au moment logique, il y a président Fayulu, n'est-ce pas? Pour faire les accords avec les diables, pour sauver ce pays dans la dictature, qui est en train de se plonger dans la dictature, pour sauver ce pays, n'est-ce pas, qui manque la paix, parce que le président légitimement élu, Martin Fayulu, a l'amour de ce pays pour faire les accords avec les diables. Il est prêt de faire ces accords pour sauver la République démocratique du Congo, qui est dans une situation moko, il y a non-état. Donc, la moko zo me mabiso ke Fayulu azako se réconcilier na Joseph Kabila. Po aza diable tenga lobite ke Joseph Kabila aza diable. Mais ndenge bino bo jira bo benga na ba kombo nyonso. Maloba no ndenge oti ko loba bo ngi ko ozo me mabiso directement ke Fayulu il est prêt de faire accord avec tout le monde pour sauver notre pays. Bongo te. Madame, attendez, je vais. Yo comme na ba propos nanga? Tes propos, ça vous engage. Mais ah oui, laissez-moi parler. D'accord. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit ici sur votre plateau. Mais je ne suis pas si loin. Tu m'as posé la question, je te réponds. D'accord. Michel Mangala n'est pas loin de vous. Ou tu appelles Michel Mangala par téléphone. Non, je suis là, je vous réponds. J'ai dit et je répète. Pour l'intérêt de notre peuple. S'il vous plaît, non, madame. D'accord. S'il vous plaît, nous sommes en train de faire une mission, il faut être sérieux, on ne blague pas. D'accord. Non, comme si on ma Kambuyamboka, comme si la légèreté. Ce n'est pas de la légèreté. Écoutez, Natuna na Mutuna. Bon, on a déjà Martin Fayulu, na conflit na Mutu moko songolo mpaka. Bat bazaba enemité. Ce qui Mutu a sepelike, n'est-ce pas? Akutana na ya solola na ye mabeza wapi? Alors, vous comprenez? Mais ici, madame,
écoutez-moi très bien. Madame, vous savez que chacun de nous doit recevoir les actes de sa propre turpitude. C'est-à-dire quoi? Gestion ya bateau ba gera, n'est-ce pas? Et là tu Fayulu te, et là tu Michel Mangala te. Chacun de nous est responsable de ses actes. Bateau na ndenge ba gera mboka oyo. Madame, nous le savons tous comment ils ont géré. Mais ba acte na bango ya gestion na bango, mobeko yango moko kolanda bango. Ce n'est pas Michel Mangala ou soit président Martin Fayulu, ou soit Mozito, soit Epengo, Nico ou Adrien Malenga. Non. N'est-ce pas? Gestion na ye, et ça gestion na ye. Mobeko nde kolandela ye. Mais bosangani ya bato ezali mabete. Soki moto amoni a estimé bon que sengeli akutana Michel Mangala pour que to solo la na lisolo moko bo isongolo na boya yete azali nyemi nanga te na kokutana na ye na kovanda na ye to kosolo na koyoka ye alingi nini soki lelo monsieur Kabila veut rencontrer le président Martin Fayulu alongoli makolo banda kingakati ayeti par exemple Faden tokoboya yango te tokoyoka ye ayeli nini alingi nini. Où est le mal? Non. Tu sais, le président Fayulu tient na unité ya mboka oyo. Le président Fayulu tient na développement ya mboka oyo. Le président Fayulu tient na amour ya ba Congolais, na valeur ya mboka oyo, pe dignité ya mboka oyo. Vous comprenez? Le président Fayulu, c'est un grand esprit. Un grand esprit. Aïbininga ko supporter bateau. Aïbininga ko supporter ma bé ya bateau. Ba faiblesse ya bateau. Mais ako sunga yo maintenant pour longwa na mabe wana pour koma na nzela ya malamu. Le président Fayulu a lavé beaucoup de gens. Image ya bateau ebele. A lavé yango. N'est-ce pas? Donc, c'est le Azali symbole. Symbole, il y a unité nationale aujourd'hui. Ali symbole, madame, il faut savoir que il y a résistance na Katsambo Kanabiso pour que tous les Congo moko meilleur lobby. Dignité, ils n'ont pas de Congomani. Ce n'est pas mauvais. N'est-ce pas? Donc, nous devons aimer ces pays. Nous devons travailler pour l'unité de ces pays. Nous devons travailler pour la dignité de ces pays, l'honneur de notre peuple et le développement dans notre pays. Voilà la démarche, Nabiso, madame. Ok. Voilà, merci. Là, nous sommes à la fin de cette émission. J'ai dit merci à Dédoné Maweja qui était derrière ce bel et beau caméra. J'ai dit merci à Papa Thierry Vita et Maman Françoise Vita. Mot de la fin, il y a Michel Mangala Alobi, nous devons aimer notre pays. Voilà. Il fallait que Lingambo Canabiso, Poetembo Canabiso et Kendeliboso. Mbote Belé depuis Goma et pas Papa Albert. Mbote Belé et pas il y a Gloire Liombe. Beaucoup de courage à lui. Mbote Belé à tous mes amis depuis les États-Unis, précisément à Miami. Quant à moi, je vous dis au revoir chez vous.